KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Ma caméra lobby, je suis rentré à Kinshasa, prêt pour l'action et accompagner le chef de l'État. Omoni Fachi a memakakambu malembe. Fachi azali politicien abotami nandako ya politique. Awa siko yoka 11 millions de carats ya diamants industriels. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Balobi est en valeur, il y a construire plus de 11 provinces à Congo. Yo yebelado. Wana na inane. Sikoyo soki abetu, supposons soki abetu 20 ans dans un premier temps. Soki abetu 20 ans. UDP c'est viva. Congo tokosuka wapi. Na minute oyo Chine akimaki na États-Unis. La coalition va signer partenariat et commerce entre Chine et les États-Unis d'Amérique. Donald Trump a lobby, les Chinois, les Chinois, les Chinois, mais si vous avez place où vous avez kotoka, Zungo bobandaki koyiba, totimbela wango te tosalini. Na minito bino boza ba malfaiteur. Moyen biso na bino to coopérer ezali. États-Unis sikoyo na Japon bakomi même moral. UDP c'est vivant. Parce que ils en a 312 entreprises américaines. Oyo ekoya ko investir na République démocratique du Congo. Okebite Fachi soki asilisi Londres, ake na Suisse, ake Vatican, chef de l'État à kokende na niveau ya États-Unis d'Amérique. UDP c'est vivant. Fachi Fachi chef de combat. Na yokite est-ce que ba combattant bazali awa. Tokola na loboko ganga ba. Fachi chef de combat. Fachibe soki opusani mbuma na zo soki opusani chingo UDP FIFA Beton ambongo akomi oteno Fachi na yoki ozokende Vatican peselanga Pape François Mbote Lisumba ayebi deja mutu oyo asali ke bachaya cardinal ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yo sikoyo oye okoti na jeu ya lamuka obandi biloba est-ce que awa na Congo bankanisation ezali bougie professeur moko boye ya c'est un Camerounais a commis livre moko boye sur coopération turquoise kombo na ye Charles Onana soki oloki ata na Facebook oko s'abonner na page na ye azana banaliste moko ya bien makasi alobi nasali na 2 masters na sciences politiques à ta place moko te na tikalia koyoka o lisolo ya nani conférence nationale sur la balkanisation ezala wapi madidi akomi koluka dialogue
UDPS viva. Ce qui dialogue akende a dialoguer na fils muko. Facho monela yo. UDPS viva. Où soit akende akutana na force du pro. Na mukato. Akutana na nani? Comme ça. Ayebisa mukato tena mukato na sana posa ya kokutana na fachi. UDPS viva. Mukato ko pesa ga modo. Force du progrès bazali. UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Azali déjà na perte de vitesse. Azali na perte de vitesse. Bon niveau diplomatique, carrière na ye déjà Ezaya Kopola, Ezaya Kobe. Ndenge azali wana mutu azo salela ye lobbying azali na minute oyo batikali isolé bango moko. UDPS viva. Sikoyo papa to sala ba marche na opposition jamais marche à UDPS soteno tolongwa Pascal. Tina échangeur. Otolonga Pascal 8h, Togoko à 15h. Papa, UDPS viva. Il faut pas sa Fatime. Papa, Kanyama azana na ville Kinshasa. Yogo sala marche. Dorothée Mabou. Héros donc ceux qui gagnent l'équipe à moto Tikalia. Bao bako tiboy, bao bako tiboy. UDPS viva. Les lots Fati aye RTNC oyo ezalaki na ba parti pris. RTNC est commis au milieu du village. Information ya Katumbi, information ya Madini, ils ont les canards RTNC. Yo na époque Kabila, discours ya Chichego les canards RTNC. Soki ba mekata koleksango mwa muke na chaîne oyo. La chaîne moko to bana l'extérieur mo ba moi image na oya Lumbala UDPS viva ba kamata pena Roger Lumbala bakenda batumba voilà mais Lumbala futa biloba loba lelo yoga ga lisusu Lumbala chiba welanda yete salini denge chiba u ekolanda lwaka nyingi UDPS viva omoni UDPS oyo ezabe CBG Koya na esprit ya keno comme leader te. Na UDPS leader azalaka kamo. Tu sais que du Wamulu. Yo landaka indusa na ye landa idéologie na. Soki oke libanda ma solo au fouté. Osali nini? Au fouté. UDPS viva. Awa sikoyo yoka toyebi banguna na biso bazalaki ebele. Mwana semi atindeli Franck Djongo, invitation. On va répondre comme ça, comme un ministre naïe. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Djongo alobi nazana respect mingi pona mwana semi. Mais mwana semi akende alala po. Pongi. Ah. Yo, ya fatia zana pouvoir. Djongo alobi nga na bundi bitumbo to bundi na bafachi babeta biso bagas po omoni Kabila bandaki kokanga mutu pamba te. Franck Djongo azalaki espion ya Joseph Kabila azalaki mutu ya honneur. L'air vie adaye mwana ma ya perda vision ya combat ali mbongo ya Kabila mais na place afanda ye abandi bilobalo lelo mura komi koleka wazotombola bisapibo osa ba cher oya opposition olangwe osa ola transport bazo mandeli au moins 305 osa l'opposition transport baba transport osa l'opposition bambaro j'avais combattre la bisapibo soki mukeza bakwa UDPS viva ba les autres ba nya bambongo Azarias Robert wa apotaka fayulu ta salini apoti alobi madidi yo ba réunion so ya PPRD to bandaki kokutana na yo obandaki ko sala wa UDPS viva lelo solo ba oteno ba chenga ministre ya décentralisation sala nabimisa accord oyo bosinyana André Kimbuta la taxe à ville à Kinshasa madidi azalaki na droit il y a 5% dans hôtel de ville. Oyo chaque mois babandaki kopesa mbongo net fonctionnaire il y a hôtel de ville. UDPS viva. Viva.
Makele kuna parti au pouvoir vivant. Vivant. Ezala ki bloc opposition. Aya to kitabaye. Ah mutawasa biso aye. Mutawasa biso azate. Mutawasa lo masali. Wana nini wana? Papa olonyo ole leki yoka mungongo emelani déjà. Tombola loboko loba baza. Wana baza palu baza IDPS baza. Baza. Fachibe. Kabila kaya. Kaya. Fayuluze. Surtout wana Fayuluze. Oh, il faut place à Zali. Ayoka qui a Zali Zoba. Fachibe. Fachibe. Kabila Kaya. Kabila Kaya. Fayuluze. Fayuluze. C'est bon. Nalobaki compteur à zéro. Compteur à zéro. Nicoletika les quotas. Les lois les dit les combien? Les et tu gagnes combien de jours? Opération ligne. Opération ligne. Tozalina marche de soutien la FRDC. Marche de soutien au chef de l'État. Point de départ. Tolobaki Tobanda na Wileri, mais Tomoni que Tobanda na victoire. Les alliés centre place Batunion Sobakoya. Aux alliés parlementaires debout, yeba que nous devons soutenir le chef de l'État et le FRDC. Mais Mukolongo, la tapembe poto yeba que ozamana ide. Et Zali Mukolo, yakosa la buzobate. Zalana drapeau na yo, ya UDPS. Sozana parlement songolo pakala ya UDPS. Comment parlement debout na yo kombo nango. Sozana ngo tela taka pembe ya UDPS. Simbele mbomoko ya UDPS pose à la reconnue. Yeba que toza parti au pouvoir. Ba komi pe koko c'est la biso makambo ebe. Photo zalana bato baza identifié. Quand nous allons quitter Victoire, tozo kendeti cité de l'eau. Oyeba ka place mokonzambo ka fanda kate mokolo wana okomona ya yango. Oyeba azali wana mir na ezala kandenge nini lupango eza ndenge nini. Barrière nyonso kofungwama parce que ezali de IDPS. Mais tant que tokoma kuna message na biso ezali. Nous ne voulons pas prêter l'oreille na mutoza na problème ya mutu. Parce que Nandimi Skoda Mbombole nenga lobaki que depuis début année 2020 Amour que chef de l'État c'est bien après Sambongo la CNRP hein CNPP Monsieur Sounine Telema CNPP Telema ba pesa bango mbongo ya kobongisa ba mbeto na bango parce que bato maboma baze belé na Congo mais baze belé wapi na kati ya po na police do Adam Mbombole azaki na raison. Pourquoi Zaki n'a raison? Lobby n'a landi mbeyambe yawane à Sénégalais. Mais je vous dis, c'est du blague ou quoi? Est-ce que Namboka, tu as le chef de l'État Mibale? La première question. Mais c'est Fayoul à lobby. Kabila a balkanisé le pays à 55%. Mais Kabila a aidé hier, il y a comme ça 75%. Félix a aidé. Je me demande, Fayoul a calculé le pourcentage on par moyen de quoi? De quelle manière les pourcentages on les a attribués à Félix 15% par rapport à Yanni? Mais les journalistes bakendaki bazaki pe bizengi te quand même bazaki batu mibale o bakanisaka bakati ba poser question. Est-ce que monsieur Fayoul okoki koyebisa biso mboka nini wezaki ya Congo lelo ekomi ya roi territoire nini wezaki ya Congo ekomi ya roi ya Rwanda et puis on peut savoir biso signification ya mo balkanisation. Balkanisation c'est-à-dire mboka ya Congo lokaboli yango ata fois 3 Lubumbashi ekomi pays Kasai pays Kinshasa pays
Et chaque parti est comme un président de Yango. Est-ce que Fayulu est capable de nous dire Mboka est divisé à 70%? C'est-à-dire, chaque parti a 70% à Mokonzi na Yango. En dehors, il y a Tshisekedi. Quel est le deuxième président du Congo? Ouazu parti Moussou Yako Congo. Azate. Quel est le deuxième gouvernement formé dans le parti balkanisé? Il y a pays. Azate. Quel est le parti du pays où Ezaki Yabiso mais Papa Yabazu Yango? Azate. Mais balkanisation il y a Zoloba. Que ça met déjà 70%. Et ça, à niveau ni. C'est de la blague. Est-ce qu'il y a des personnes? Tombola le babase. Wana base le babase. Fatime. Kabila Kaya. Fayulu Zé. Comment voulez-vous un président de la République reconnu par toutes les puissances mondiales? Fayulu a Kolobana yeke. Soit l'inga vivre dans la Congo Kimia. Asenga, ba Congolais pardon, ayebi sabango ke na yibaki. Pouvoir ya fa. Azali ko pousser biso. To comme na niveau ya kokomele na ndaku na. Azali ko luka amatagrad. Azali Koluka baye baye. Mais nous avons deux questions à lui poser qui nous disent depuis que Tshisekedi est déjà président, Mbokani Tshisekedi a coûté qui est biso, mais biso te perdre yango parce qu'il a mal géré. Attends moko exact. Na yibite soma kamona zolo babozo tira attention. Donc Koutaki Minembwe totalement dominé par les ADF et les Rwandais. Mais les lots drapeau ya RDC zali kopé pana Minembwe. Tokutaki Touri balkanisé. Balkanisé c'est-à-dire parti Mobimba habité par les Hutus et les Tutsis. Mais aujourd'hui Mobimba na yango eza maboko ya ba Congolais. Nous sommes allés na Calais, place bato basalaki naufrage. Tokuti minduke zobeta. Chef de l'État parvenir kozwa même armée présidentielle à l'obi bokoti kalawa timu konako kata munduki moko eleli susu. Et comment voulez-vous aujourd'hui, après avoir conquis tous les coins où ezalaki na poche d'insécurité, de pacifier le pays, à Mongo Sali aller-retour sans être inquiété? Ce n'est qu'à son retour à Kinshasa qu'il dit que le pays est balkanisé. Et bon, quand il y a Zaki na ese kuna baboma qui est banane bagarda qui est yango FARDC à lobby buzo banaye et stopper place stopper ceux qui ba yoki lisusu yango bomona ki akenda ki ko forcer lobby ba yamba ye kaka et ye aye ba que soit linga luka guerre pour que l'église catholique aboya fachi biso yi de presque tout tokozala prêt parce que nous avons donné la place à l'église. Parce que tu as vu que l'église catholique a Zalaka allié de taille, il y a l'État congolais. Mais lui, on dirait qu'il veut se servir. Na bénéfice à Zouake Pambemba Saolona. Pour appeler sa memba, possibilité à Kozonga aux affaires. Ambongo a été élevé par le père biologique Yambemba Jean-Pierre. Maintenant, la souci naïe. Azan a besoin, comme même Azan déjà disqualifié, Azan sait aux affaires. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Politique et Zamibal. Azan a besoin de la concertation et dialogue intercongolais. Est-ce que tango to salaka dialogue na mboka oyo? Kimi akota na ese? Tango to salaka concertation. Guerre sila na ese? Après 37 ans de lutte, nous avons un pouvoir. Oyo tokoye ba ko compter nombre d'années toko sala te. Mais bango balobi toke na concertation. Bo baloba tozonga na système ya 1+4. Tozonga na système ya il faut premier ministre autant na opposition. Donc comme à niveau de partage de pouvoir. C'est tout ce qu'il cherche. Maintenant ni balobi matérialiser comme na bango église protestante. Les mutuazui
mot d'ordre de la part de Kingakati. Balobi na bango, secrétaire Yamuto Bomonaki alobaki wana. Le numéro 1 ya protestant, secrétaire na ya Azamuto FCC ya Makila, ale a Kambongo ya Kabila, alata Kambongo ya Kabila, nyon sosala ke Zambongo ya Kabila. La projet na bango, ils veulent que l'église catholique emboîte pas. Bandi ma concertation, bandi ma dialogue, pouvoir de Tshisekedi comme a diminué, va partager ma poste, il y a gestion Yamboka. En ce moment-là, tout le monde va revenir à la table de négociation pour que va brandir devant la loi que nous avons travaillé ensemble. En 2023, donc opposé ma candidature parce que va changer quelques dispositions. Il y a constitution pour que la Bambemba, les Sénégalais, les Fayoulou, zonge la politique sans être inquiété. Oui. C'est ça le projet. Maintenant, quand vous voyez l'église protestante et lobby, nous sommes là en politique. Nous avons information sur le projet au Bazana Bango, Namaboko, depuis Bissot qui pouvoir en janvier. Mais Bazali Kobo Sanaki, une fois au pouvoir, nous avons maintenant les secrets d'État. Comme nous avons les secrets d'État, ceux qui ont un plan à Mouké, parce que nous avons le contrôle du pays. Comme ils ont fait ça, la chambre na bango, nous avons fait ça dans notre bureau politique. Nous avons décidé le 24 janvier, il faut qu'il y ait le changement dans tous les établissements publics de l'État. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.